aza mwana moto te po akosa ngai, abongwani pe te po awangana nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nazamba ayebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisikana. Shalom, très cher internaute de la 3W et de nazarientv.com. Chaîne Obo Mesana Kolanda, o memela bino ba information na cadre bonzambe kaka. Nde lelo toye na émission na bino table sainte. Toza na morgue générale ya Kinshasa, Mama Emo. Ou toye kozwa corps ya mama ya papa na biso évangéliste Roger Baka o ya bungisaki mama na ye. Corps nde bimi lelo. Toza na hôpital général la Mama Embo tozwa toye kozwa corps nde kaka bible lobi ke tolela na ba oba olela to se plana ba oba o sepela toza na bisika matanga. C'est pour cela les Nazariens na cadre visibilité nde toye lelo na hôpital général ya Mama Embo pona ko bimisa corps ya mama ya évangéliste Roger Baka. Bonjour papa. Bonjour mon frère. Toye bayo ozanani parce que toyo kutona ebembe ya évangéliste Roger Baka. Nazali leke ya mama ya Roger Baka. Mama ya Roger Baka zali mwana ya papa kuluto na biso propre. Yende ya na biso ene na libota na biso. Donc surtout comprendre que oza oncle ya Roger Baka. Nazali oncle ya Roger Baka direct. Merci papa. Tokoye banda mama Koufi parce que ça na bande ko belé baza ko apprendre donc kaka lelo que papa Roger Baka notre évangéliste a perdre maman naye akufa ki banda mokolo nini abela ki nini ti maladie wana meme na liwa. Oui mon frère. Tokoki ko bakisate ou bien ko lati saliwa ya maman Roger Baka na zoto motote maman abela ki ça fait un mois. Abandaki na ba fièvre après ba fièvre et a eu apparition ya ba lésion dans autres naye na bukoko banso bandako lo ba bwakeli maladie na kimunganga bisoto pensa qu'il y a ba infection ou bien réaction allergique to ken hôpital to salé ba examen ça n'a pas tenu et loko ibimité ko bandi ko bunda ko traiter na mayele na biso na oyo nyonso ba minganga basengaki esimbikate bana ba dépenser mongo mingi mais bien hôpital ba bimisi malade ezate to yena ndako biloko na ko bimana zoto makasi ba yoko lo bano exemple se baba keli mpese baba to bano sel na bukoko na kisomdele bukoko kisomdele ba to église bazoya bazo sambela mais mukano zambe et ko kisama kaka arrivé le 1er mai na 2h à sokoli ya munoko na meke ko lisa ye potopoto après ko lisa potopoto ya kufi la kita lobité salé lo kata mote akufaki na ye donc ndeto ye ko tika ye na morga ya mama yo. Ça va papa. Batu pe baza kolanda baebi kaka évangéliste Roger Baka bakoye ba kombo ya mama ya évangéliste. Oui, maman bengami na kombo ya Bukumba Ntumba Christine.
Bukumba Tomba Christine. Voilà maman atiki biso na âge nini oya kufena. Maman Roger Baka a botanu le 13 juin 1958 a kufi le 1er mai 2017. Wana aboti bana combien oya tiki à part évangéliste ndeto ebi. Oui, à part évangéliste, c'est ma évangéliste, Tozalina Mouv, Tozalina Blaise, Tozalina Serge, Tozana Adel. Maman Roger Bakazali, maman, il y a 5 enfants. Mibale, Bazali, Libanda Yamboka, en Afrique du Sud. Baoui, Batikalinde, Bazao.